combattant m'a lancé bakizamine bazali awa il faut donner la ba collabo bino la biso ba collabo ba vrai collabo eza bino ba combattant ba collabo eza bino ba bata diaspora ba yeko mamboka bato zo beta chocolat kuna na gouvernement eza bino bata diaspora et bato na ba yaka boliaka na bango bato ba yaka batambola na bango pour le monnaie ba passer le cola ba papier à toilette donc ba collabo ezande ba diaspora ba bato ni kuna na gouvernement ba na bata diaspora te le conseil des présidents ba ministre ba bata diaspora te bato batini ba société kon bata diaspora te bato bazo tourner 350 000 150 millions ba bata diaspora te mais bato ba yaka pour bo menacer la bango te et nous les pauvres citoyens to vani na biso to teli lo bananzambe so mondi ma pesi ka mbonga teki makala ta 50 francs na meli coca bino bolingo monela biso ba collabo ya nini. Et quand tu dis qu'ils amènent, bon, mon anga mokolombo ba yamanga na présidence. Hein? Bon, mon anga mokolombo ba nomanga na poste mo bobe lo mo bobe. Donc, pour ça la makambo na bino bozana ngwa kosala. Donc, je voudrais que tous à la claire dans ça tous allez kosala. Que chacun puisse s'occuper de ce qu'il est en train de faire. Ceux qui collaborent sur le bino de batapoto, donc on peut que que batapoto va que chassate. Parce que bato bomel biso mboka penza ba koti biso na kata libulu, za bino bana poto. Hein? Tant le gouvernement est fatigué, le ministre, il y a combien? Tant le conseiller, le président, c'est 900 conseillers, il y a combien? Si il y a une entreprise, il y a combien? Voilà. Oui, papi gagne, tout le bel la vie. Tout le monde mini, papi gagne, tout le bel la vie. Ozui, nazalaka muninga na yote, pe na kutikala ozala muninga na yote. Papi gagne, tout le bel la vie. Makambo nyonso, na maboko ya papi gagne, tout le bel la vie. Tolo bela vie papi gagne émission kitoko oyo faut ko landaka pona ko pesa makambo yango to bisibino ki nazalaka muninga na ote na kotikala pe ko sala muninga note pe to ko sala pe compité yoza fa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez lamputu nazalaka muninga na yote papi gagne tolo bela vie ngai chez lamputu nazalaka moninga na yote papi gagne tolobe la vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobe la nde vie papi gagne toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yote pe na kotikala pe kozala moninga na yote papi gagne tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yote je suis pas ton ami nazalaka moninga na yote papi gagne tolobe la vie Mister Seattle nazalaka moninga na yote nazalaka moninga note papi gagne tolobe la vie avec Adi Londolé c'est beau comme un gueux je vous dis nazalaka moninga na yote nazalaka moninga na yote 4 fois prêtre Washington grand pays papi gagne tolobe la vie papi gagne tolobe la vie. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Chers amis, Topé Sibino, Mbote partout, vous disposez à temps, il y a Kolanda Bisso à travers tout le Bela Vie officiel. Vraiment merci, Nabilo Nyoso, Bandeko Bozako Benga Bisso, partout, Tozali. Merci Nabato Bazako Tia Bisso, vraiment Namabondeli. Souci Nabisso Zali, Yebisa Ranzan Betel le Bamoko pour la chaîne Oyo, il y a tout le Bela Vie. Voilà. Lelo Naza, encore, na pasteur, l'évangéliste. Kizamina Kibila. Tokutana moi mikoneleke belé na Kinshasa je crois en 2021. Nous allons qui na Kinshasa tokutana gina évangéliste. En tout cas un bébé bien. Un bébé bien. Parmi bateau un bébé bien. Parmi bateau à foncer ma porte. En tout cas pour monsieur Bakimaga, monsieur no benge na tout la muisi. Mais en tout cas évangéliste Kizamina Kibila ambagi biso vraiment kitoko makasi. Évangéliste c'est bon. Bote mengi ngena mikole bele papier ça ba covid yaki voilà na sepele nza mabate biso tokoda so lelo lokumezo repana ye nazaki na tourner monene na mboka États-Unis
tant na wuti kuna na zongi na ke Londres na ke Suisse na ke Belgique na France na ke Suisse siko nazo kende Turquie pour na robonsa makambo ba misala ona zana ko na campagne stade mais dans l'ensemble nza ma battle biso to zamala. Ah ok. En tout cas merci hein, parce que parmi bateau to benga na Kinshasa yozali parmi bateau ba mbaki biso pela po ebele na comprendre te zarani nango awa oye to kutani facile no famille za kaka moko famille za moko ngana za koloba na mokolo na zo loba na bandeko na tshimo tant to voyage aka to kena na bambeto na bisote to kena na mituka na bisote to kena na banzungu pe ba sanité to kena kuna batu so ba yamba biso balali saka biso basunga biso au point so batwan ba ito sunga bangote il faut to sunga na vous comprendre. Voilà, je pense que ça m'a bien mis que bandeko ba pêche et ça m'a tellement na teyaka muto a pêche kopa mai ko bossa na yete muto a pêche ma tembla ko tokisa na tango no za étudiant ko bossa na yete parce que le loko ministre zo lia misuni ko bossa na ngote le boko elesa yo ba boka la gango soité. C'est très important la vie. Voilà. OK. Voilà, en tout cas bateau yo bokimaka batu boye ba que ça sert à rien parce que talamoni évangéliste qui zamina yo tokutani sous mais nenga yambanga ina Kinshasa parmi bateau là je nazo baté pour azalia ouais parmi bateau ba yambanga on a benga na sana ba émission donc il y a qui m'a émission et puis qui m'a ba questionnaire voilà en tout cas merci to mekano ko solambala moko but of voyage nous anine déjà but of voyage non but of voyage na ezali que nazaki na tournée on a zala l'église penda na poto na tala pe santé l'église parce depuis la covid et bandaki to l'équité et amené balé na yaki pour na sala impression ba fiche la campagne je fais faire au moins 4 tonnes ya ba fiche oyo na auto chango na conteneur pour qu'il Kinshasa dans la campagne à stade de Marté vie qualité ya ba fiche pe moi prinding ezaleli donc j'avais bien voulu que na salle samosala wana awa et kende na salle avait ba t-shirt ba kepi pour la campagne na stade de Marté na mois d'août du 18 au 20 yango na yaki OK. Voilà, to remeka ko sola sur campagne wana parce que toza moi mituna mo beto tuna yo bato zo biso mais ndena yambio boye vraiment faut to mekana ko sola mo kekaka ah lelo vraiment to zo sola mingi makambo nzambe mais yoza muto yo au serva pemboka parce que kotaka na politique au kota pe na parlement donc vous un peu mieux placé il y a ko meka ko fondre so bien que to kota penza mujindo lelo penza makambo ngote mais regarde ni nos anango lelo na gouvernance yo salama lelo pona yo zo mona ndeni non c'est gouvernance tous en anglais il y a beaucoup de choses dans le sens que makamebele etambol comme ça se doit être tous au bunda pour que ba meka quand même na ba critique na nyonso ndenge zali to bima quand même na kati ya bourbier otozali et boye bina makamba guerre tous en na est parce que guerre il y a comme mbongo ebele koleka osoma binduki bosoba masasi bolesa basoda bazana guerre bomelisa bango bosomba kisi ba tenue ba nini peut-être mbongo na ko servir ko sala ta 1 km nzela mais kena bitumba mbongo na ko permettre bino ko tonta moi bâtiment moko boye mais donc ça fait vraiment très mal guerre oyo Rwanda imposé biso ezo nyoko la économie en boka na biso moi boza malam pende ezalité. Voilà le plus grand problème que nous avons c'est celui-là. Enrôlement ici bandaki déjà n'habité mbalo pe au Tcheli bayate. Non, je serai candidat peut-être, mais je n'ai pas encore décidé. Parce qu'un enrôlement est salaminga na zagi libana mboka, je ne suis pas enrôlé. Je vais voir dans la mesure du possible. Et bon, c'est si déjà si non, pas candidat, parce qu'on a la possibilité de s'enrôler les jours que j'ai déposé candidature. Mais on a décidé non. Voilà. Namoni tosuka na biso na wana le na bo keno musika le na bo kena musika tosuka na wana parce que na ozala mitune belo to tuna je crois que à très bientôt pe na ozala Kinshasa tango musu pe na ozala pe na campagne ah ozala non c'est la mingi non c'est pas la releo c'est la makamno c'est la bio et ça ma quand déjà campagne et on le 18 août aussi c'est le 20 août en tout cas wana pe na ozala wana pe na pe sur promesse na ozala. Merci beaucoup. Alors au 40e fois beta stade au sala campagne na stade na sala au moins 19 stades na Congo na libanda ya Congo stade à liboso na sala ka eza stade du 24 novembre na yo sala stade ya 20 mai
na yo stade stade Martyr na yo stade Sokol ya Boma na yo stade ya 20 mai na yo stade Massamba Deba ya Brazzaville na yo stade à Pointe-Noire na yo stade ya Kabinda na Angola na yo stade Citadel na Luanda na yo stade Malange na Angola na Angola na yo stade Omar Bongo na Gabon na yo stade Dulumi na Gabon na yo stade ya Opougon na Côte d'Ivoire na yo stade ya Yaoundé stade na bango ya football wa beta final wana na stade yango 2 fois na yo stade à Bertois ah oui Bertois oui na province na yo la City Hall na Nigeria na yo stade de Martyr pe na sala donc au moins au total 19 ou bien 20 stades na mokili mobimba oyo na sala ba campagne minene ça pe na stade Sokol na stade Kazala ya Chikapa na stade Kibasa Maliba na Lubumbashi. Maintenant ce tango au sala ba campagne wana ça dit boto chale da Kinshasa tango sala ba campagne na sima nango ba témoignage ezalani non et sekonanga ezali na kutana na bato ba kwa ba pasteur ba sali na nzama minene na nzama ba campagne na sala mokolo moko nazali na aéroport nazo voyager na moni butu moko ye bonjour papa bonjour naza mwana na yo na yamba yo na campagne au sala na tata Raphaël naza pasteur en Afrique du Sud mokomoso na mon mosusu bonjour pasteur naza mwana na yo na yamba yo na campagne mo ya ko sala na Inga wana papa Marcelo papa leka Marcelo azaki directeur na Inga na yamba yo sukuna azaki na 6e primaire na comme pasteur na za l'église wana bandia dingi mokomoso na yambi pasteur mosusu na université aya fukami bonjour papa naza mwana na yo na yamba naza prophète na yamba yo na campagne na yo naza l'église na limité donc bato ebele o ba yamba même na mikili ya poto na kutana bato mosusu o ba bongola mitema na ba campagne on a salaka donc c'est le plus grand miracle pour ngai bato o ba ko bongola mitema bato ko bika na ndenge mais le plus grand miracle quand je vois les gens dire ayamba yo na campagne na salaka et abongola motema na campagne na salaka donc pour ngai esengo ya monene ko leka no sile yango wana maintenant campagne on sala 3 jours pour nous ça 3 jours. Oui, 3 jours parce que les gens ont la possibilité de vendredi, à samedi, ou peut-être samedi, à dimanche. Donc 3 jours pour nous c'est suffisant pour nous couper ça oyo dans matière de thème. Est-ce que na 3 jours wana parce que obi ke Kinshasa ezali capitale oyo mboka oyo Congo eza mboka oyo batu balingi nzambe mingi mais za mboka oyo eza na pasi moko je crois que lelo tamsusu na bamboka nyonso tokobaka mboka na biso ndem tetre na niveau pasi wana après campagne wana kolele oza sute non yeso ateyaka liloba na nzambe pasi esila kapete petit mokolo oyo tokolongwa pasi ekosila te mima wana poto bosali grève mpona nini po pasi ezali te pasi ekozalaka na mokili ti mokolo oyo esokozonga donc na ko bisa bino te question na te bato nyonso babongoli motema bato nyonso bapase esili miracle esalami non pasi ko continuer mais essentiel ke bato oyeba nzambe parce que moto ata azoleka na moment ya pasi soki aza na nzambe akoyeba ndenge na kosurmonte pasi oyo aza na yango mais soki ayebi nzambe te il va tomber dans la pomme alors ekozala malamu te il faut moto ayeba nzambe na pasi na ye na mikakata na ye azotia elike epa na nzambe azali kolela nzambe e nzambe wana akobimisi na kati na libulu esiki azali po amona lumière oyo ezali liboso na ye rôle l'église lelo eza positif to ya négatif bon nakoloba te ke eza positif ou bien négatif na vie nyonso etambola de pair négatif na positif mpo lelo oyo mpo courant eleka tosalela yango boye ezalaka na ligne négatif na positif esangani mpo ekende e na vie ezalaka toujours na négatif na positif même na mikili ntango nakende États-Unis namoni bato na nzela bazosenga mbongo namoni bato na bageto bazosenga mbongo mais c'est le pays où il y a beaucoup de milliardaires c'est-à-dire nyonso ezali pasi ezali c'est vrai na mboka na biso peut-être koleka bamboka nyonso nde outi koloba awa par rapport na mboka na biso pasi ezali ya makasi koleka est-ce que likolo ya pasi toza nango totelelo na nzambe te est-ce que mpona pasi toza nango bato batika nzambe non totya liloba na nzambe tokoteya yango
au fur et à mesure toujours teya malem et donc makambo changer to mona batu ebele o bazaki basasa mais armée hein batne bakulu kangala lelo to te bango bakwa basali na nzambe batika banzela wana ebele ya batu bazaki ba bandi lelo babongo limite bakute pa na nzambe la chose plus important peut-être mutwana soka bongo la mutaba ta ko boma mwana na yo ako boma ndako ndiko na yo ako kotelo na ndako mais na nzali lo bananzambo ya yuki mutwana bongo le motema ko mo sala nzambe c'est la plus grande chose que auto ko sala. Apport église lelo eza nini na mboka na biso église ezo mema nini na mboka na biso sur tous les plans. Bon, église ezo jouer rôle nango hein surtout biso église de réveil bato tuna biso botonga ba école te bo sala eloko moko te boyena boye botonga bo hôpital te peut-être bato ba réalité to vivre na mboka te ba réalité te oyebi na lobaka muto aza mobola muto azali pauvre alamuki na tongo pondo aliaki na pokwa na tongo ebebe sali ngai mobola oloba mwa ngai wani kitoko na liango ale yango te parce que alingi alia parce que pasi eleki lelo epa na biso na mboka olambi Thomson lelo lobi oleli papu ya soso babwakeli yo mbaso aya lakisaka nini aliaka kaka bakalinga biloko epa na bango. C'est la pauvreté. Les débutants ont apporté voiture et c'est un moyen de déplacement. Mais pas dans le Congo. Ceux qui montent sur une voiture, bah moi le cola montant na comme riche. Le cola montant na comme un bon et belé. Alors qu'il y a le côté. Et puis la plupart de la voiture tout le temps dans le Congo. Et au moins la voiture mort en 1990, 1990. Aïe na ngokuna awa le cola. Banzeleza kitoko. Au moins la mutuka zaka propre libanda. Mais ça mutuka ya kala. C'est un moyen de déplacement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs dans le Congo, parce que riches, parce que bon rebelle, attends mais non. Au Congo, peut-être il y a des pasteurs qui ont des moyens. Peut-être 3 ou 4 parmi la multitude de pasteurs dans le Congo. Au Congo, moi je suis pasteur dans une grande église. Les lots de dollars, ils sont à 25. 2500 francs. Hein? Ceux qui montent un billet à 500 francs à Tchimabonza. Pour essayer 1 euro, il faut 6 personnes. 6. Ma pessi, et ça 1 euro. Ceux qui montent un billet, il y a 200 francs à Tché. Il faut combien? 12 personnes ou 15. Pour essayer 1 euro. Ceux qui montent un billet à 100 euros, à 100 francs. Pour essayer 1 euro, il faut 25 personnes. Ma paix, ça peut être 1 euro. Bon, si vous avez une église, il y a 100 personnes. Si vous avez 500 francs, vous avez combien? Pas même 10 euros. Pas même 10. Mais les gens croient que les passants ont beaucoup d'argent. Non. Tout ça, c'est un bon moyen. Il y a des fois, ils ont des angulu ya nzambe. Omoni ndengo voyager boye okena mboka moko boye nzamba timu motem. Na petit exemple nga mo personnellement. Na kena hotel na Suisse. Tant on a zoté nous avons appelé une parole de connaissance c'est papa Morazaki wana. Il est vivant. Na yebisi nzamba lobi nanga dans 3 mois et kama mo relinge komela yo liwa mo relinge komela yo et ko koma nzamba ko épargner yo. 3 mois après à côté na koma. Ndé na lobaki a comme paralysé a lobagate bakena bakeko tchena centre makolo baluka munoko etengama donc et le côté la benga to bondeli quelque temps après nzama bigi sa zone c'est normal de quoi on a lobé il faut la l'action de grâce a somelinga range vert a tiango na mai na yibi kutote a telinga na kishasa bato ba lobani mo ba mboka mabonza zali kolia mais ba yibi na circonstance nini donc je vous dis sincèrement qu'un pasteur ne peut devenir riche dans bon mabonza. Moi j'ai appris à travailler de le bas âge. Na bongo motem na 19 ans. Na yoko za diplôme na ngai. Na bani ko tanks na école Daniel na Limba. Na tanks mbula moko deuxième année na yoko fond l'école na Ngaba. Na fond l'école na Ngaba na 1987. Wana na za frère. Na za pasteur te. Na za l'église te. Na yoko fond l'école na Ngaba. Na yoko fond l'école na Lemba. Na yoko fond l'école na Yuno. Dans le comme pasteur, on a évolué dans l'école wana. L'école privée,
Ceux qui n'ont par exemple 1000 élèves, chaque élève a fait un fils qui est $20 à Pamba. C'est-à-dire que nous avons 20 000. Le trimestre, nous avons 60 000. Si on a 40 000 dans le football professionnel, 30 000 dans le football en fonctionnement, nous avons 30 000. Est-ce qu'il y a 30 000 où on a vivre? Est-ce qu'il faut dire qu'on a non. Ça veut dire que l'Église a un rôle à jouer. Dans le monde de l'Église, ils font l'école. Dans le monde de l'Église, ils font les centres médicaux. Dans le monde de l'Église, ils se lancent dans l'agriculture. Mais toujours est-il que tous les moyens où on a pédaté, on a comparable avec l'Église catholique. L'Église catholique, ce sont des églises où il y a des siècles. Là où tout n'a pas bino. Il y a moi Kinshasa. À part l'école où il y a des bateaux, il y a des biso. Bassin Théo, bassin Raphaël, Nini, tout ça. Biso moko tikali, l'école bon totongi. Où il y a l'école na Kinshasa catholique, école boy. Pas mon thème en pico de batiquer la biso. Pas mon lende de batiquer la biso. Mais l'école bon totongi. Parce que, moyen des fois, ils ont été. Alors que les bateaux, ils terrain au fêlé. Bectare ma belle au fêlé. Baratoli was la subvention l'état pia kabango. Et puis c'est dire de la subvention de tout ça. De la subvention mon côté. Les lots où yo so tombe la sango moko, bazo tombe la monseigneur moko. L'état a besoin enveloppe, l'état a besoin mutuka, a que officiellement na mis sur bateau, na bomba na te ba pesi. Au point la biso au biso ka bomba. Parce que les politiques fait toujours quelque chose pour baï bakasal nini à sali yango. Non, ce n'est pas le cas. Évangéliste Nazar Momituna Moko, vraiment ils ont mieux placé, vraiment mieux placé à répondre des biso, à répondre des biso. Ngai Nazar Makamangwana ezo etambolanga trop na mutu. Église, église. Est-ce que église est une recommandation ou nzamba tinda batu basala yango to ezali makanisi mususu to makanisi na bino mo? Alors, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas. On a le bien à Pierre. Pierre. Il adressait à une personne. Oui, non, Pierre a représenté mes disciples. Père de Pierre, je te donne la clé. C'est-à-dire que Pierre est le leader. Et sur le Tanguy dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, la sambel pour Nabino, baye kore nangai. Boza la bomoko le kolanga la tata to za bomoko. Mais la sambel kaka pour Nabino te. Lo sambo pe na sel pour na ba oyo ba kondi melangai na nzela Nabino. C'est-à-dire que Yesu sambel peut pour na biso avant. Et to kondi mela to za na nzela wana. Et quand il disait à Pierre, il disait à nous tous. Alors va na Pierre te. Au vanda wananda ko zo pesa mwana no conseil. Le mwana nangai. Banzela yo zali ko kinde wana ngana sepel nango te. Bana nyonso baza wana ba ko profiter na conseil zo pesa mwana moso à la place wana. On va peut-être moko boité mais on peut bon conseil dans l'ensemble. De la même manière, je vous dirais que ma camarade l'église, ils ont le ensemble. Bible lobby, vous êtes les temples de Dieu. Temple. Les bandits n'a pas sauté. Ba temple les bandits na yesu banda kala. Yesu doit qu'il noter na temple. Donc qu'il nous compte dans ma temple. Donc pour dire que temple autour église, ils ont les candidats n'a pas sauté, mais ils ont les candidats nzambi moko. Ok, voilà. Donc, les recommandations, il y a un les recommandations. Ok, voilà. Si on a quatre églises, les autres ont mon number. Na quatre églises, sans si mettre papier, c'est la offrande dans Badim. D'abord, offrande, ils ont des reconnaissances. Offrande, ils ont volontaire. Offrir. C'est-à-dire que nous avons des manaïs, nous avons des salés. Nous avons des offrandes en Zambie. Parce que offrande wana yango yosunga toza na poto a boluwa basali boluwa sal na nini bo futa gaz na nini bo futa courant na nini bo soma kit na nini instrument bo soma na nini kana bo offrande wana o sala ngo felete o sala ngo felete bimisi mbongo na yo moko mboka ba école pour école ya mutu bimisi mbongo ba école oui bon na zumbongo na tiango na makambo au félé enseignement gratuit on s'en sortait ngai lelo naza na plus de 90 églises dans le monde
Est-ce que nous avons un moins bon école d'ailleurs pour te dire que les lobes écoles ça fait la tchango na gratuité. Ban batanga au félé. Ah, c'est à féliciter alors. Nanga banazana 1000. Ce que ça bon, c'est à féliciter. Ce que ça tuna na balabala manze numéro 60 na commune Ngaba. Kini otuna. Na monze na Kalamu kini otuna. Alors, yebisanga sikoyo na ko s'en sortir ndeni pona osala musala wana. Bible ngomo elobi nana kena musala kisoda na mbongo na yemoko aso bateni aso munduki aso masasi pour que musala kisoda. Non. Ça dit que tant que dans la carte d'église biso nyos to kosangana to kochaba por na biso ezaka bandimité na pe pasteur ozape mondi mali bosso na carte d'église à pasteur partenaire bosso na carte ministère za yo mo pasteur biso to kosangisa pour to chama sala nzambe kendi bosso Bible lobi Yesu yemo alobi hein soyez mes imitateurs. Oui. Bon côté hein? Oui. Sikoyo Yesu on sala ka église. Yesu asala ki église te. Sikoyo bino bozala ba imitateur na ye bozala ça dit bolanda ye. Mais comment il est maître wa bino asala ki yango te bino bosama mose? Non, Yesu asala église te. Yesu a baptisé ki mote. Na bisa iba mbote ko baptiser. Pour les baptiser c'est biso to baptiser. Il y a des choses de Dieu où les gens qui vont recevoir des missions, parce que verset mon boy a isolé un contexte, comme prétexte. La Bible, il faut la lire dans l'entièreté pour comprendre la philosophie de la Bible. Et la Bible, quand vous la lisez, il faut y avoir une nature à Makamozo Tana. Est-ce que c'est une narration? Est-ce que c'est une description? Ou bien est-ce une nature ni un texte aux alikotana? Il y a un singa na bana ndame mingi. Totanga tamu ke classe. Totanga tamu ke classe et vous sont biso. Parce que la Bible toujours tanga. Et comment nous monoko mosusu? Ils ont un vocabulaire mosusu. On comprendre te. Il y a encore Jésus a marché sur les eaux. Monsieur interprète. Jésus a tambouré le Coran mais quoi? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas apprendre. Baïeba. Texte oyo. Et nous golobani. Pour une bachaki virgule awa. Pour une bachaki point de suspension. Pour une bachaki point. Nous soyons et qu'on permettre yo, et qu'on comprendre. Mot oyo. Moi quand je lis la Bible. Et c'est le moment où je suis dans la Bible, dans le dictionnaire. Dans une explication juste. Il y a un mot qui est pour ne pas utiliser. C'est très important. Quand on s'est banalisé, et qu'on permet de voler la camouflage. Je disais, Jésus était ému de compassion. Tant que moi, ça a été la couffe moi, Jésus était ému de compassion. La Bible, compassion, signifie quoi? Là, on découvre que compassion, ils ont deux termes. Il y a comme, qui veut dire ensemble, en latin. Il y a pas passion. Ils ont un verbe pat, qui veut dire souffrir. Tant la sang ici, compassion, dit souffrir ensemble. Ah, Jésus a souffert ensemble, na maman wano. Tant nous avons expliqué, nous avons expliqué. Mais ce qu'on a dit, voilà, c'est très important. Tant nous avons dit dans Zambé. Nous avons une formation, nous avons pesa, nous avons tanks la bande en Zambé. Nous devons cultiver les enfants de Dieu. Il y a une prédication que j'ai faite dernièrement. Il faut oyeba so ko la riche na vie. Ba comme riche na mbonga salaire te. Mbonga salaire za SMIC. Salaire minimum intégré wan ba salaire yango. Donc, c'est-à-dire que mon délai patron a calculé le transport, le loyer, le colis, le macamunyoso. Aïe bien. Mais si vous êtes riche, vous allez la Pasteur, est-ce que l'émission a une question un peu, mais ils ont et tout n'a mis pas battu. Est-ce que Nzambe vraiment na Congo vraiment à Zalaka Pinda? Est-ce que Nzambe vraiment na Congo à Zalaka vraiment? Dieu existe au Congo. La compétition va très belle. Na mokili mobimeza na mboka te ekoya sans que makele tanga na capitale. Mais Congo ekoya mabuta kenda af de la kota makele tanga te. Incroyable. Non mais makila peut tangi mais bozu peut changement. Non. Nalobi makila est tanga te na Congo. Parce que tout le monde disait d'esprit à côté les mains. Et vous avez la confrontation moko et vous avez la grave. Et les kanango. Ba rebelle ba Rwanda ba kota ba kanga ba on ba civil ba zo boto la monduki na mutaza na masasi na maboko
Bakwa ko beta ta licence moko te muta ko ya kufa. Mais Dieu existe dans ces pays. Et d'abord, je vous dirais, ceux qui nous ont basé na Congo, na étape, na vie, où tu as lu na page toujours l'exa na Congo, Betoliani. Mbelelo, na balabalo yo qui va côté le moto, ba boma qui boue tout ça, et vous allez vraiment jungle moko au sakalate. Mais du fait que batozo sambela, malgré passion, ils ont atteigné situation tous en Congo. Dieu existe au Congo. Et puis, on va voir Congolais. Ah oui. Batolwa Nzambe aza Congolais. Na makambo ça na Congo na Nzambe aza Congolais. Mais so makambo ça la na Congo, Nzambe te responsabilité ya biso ba Congolais. C'est nous les responsables. Lelo oyo. Na kata rébellion. So bo ça le recensement bo monde ba Congolais belé baza na kata bazo bonza mboka na ba Congo. Bazali. Bato bazo ko détourner ba mbongo wana na ba 350 millions. Oh 150 millions. Oh 50 millions. De comment on a pasteur qui s'amène. Bah millions wana za ba chiffre à comptabilité ou bien za appelle mbongo ya solo. Mbongo ya solo. Est-ce que nzaka moto permettre bato ba yiba mbongo wana? Non, c'est la responsabilité des Congolais. C'est notre responsabilité. Ba pesi mbongo sala nzala bozo mbongo bolé. Bo ton école bozo mbongo bolé. Bo sala hôpital bozo mbongo bolé. Dites-moi, quelle est la responsabilité de Dieu dans quatre makamon bozo sala wana? La problème nzala. Na mona à chaque fois na ba église na sûr que za pe sans ignorer makambo na loba et surtout na Congo batu balela kaka. Ata likambo yo mutako lela te batu balela kaka comment mutako sambela zo lela. To ba ba simi mutako mamo akwei. Ba imposer comme diboko bo pas akwei. Après na tuni 2000 mais na ndenge mo kaka. Batu balela kaka. Prière nyonso na Congo o mutako lela penza lela. Mais mutako banda ko lela ça fait 10 ans zaka na église on a lela kaka. Non. Nous avons changé ma vie à bateau. Moi, je connais dans mon ministère, Moutazaou yana le papa. Azaki na volé, mais a commis DG. Azu pena ba skalati amati. Na mundi bato bazaki koya na elo côté na ministère na elo ba komba ministre. Ministre penda ya gouvernement. Azaki ne lokota azaki na voiture te. Nazo mona na ministère na ngai bato bazaki na elokote lelo batonga bandako eza na papa moko azako ya na yeka ndenge mwana azaki pena na mbongo te lokote nini te nzama yo pamula tonga ndako ya 2 étages likolo wana tika appartement pour na ngai alo appartement oya papa so lingo kota retraite obi oyambi mo paya ko loger ye boyeboy na bola mpe ngamo na kota na appartement ça fait plus de 5 ou 7 ans. Je te dis une chose que nzama salaka Nzamba salaka pe na tango na ye. Ko kante ke nzamba salaka Dieu agit. Kana biso pasteur te nzambe wana asalaka na ba vie ya bato. Mais moto na moto za na ngonga na nzamba salaka ye. Et c'est important pour les chrétiens à salaka jeûne et prière. Le jeûne et prière est important. C'est important jeûne. Yesu alobi na ba yekolo na ye. A bengal molimo mabe ki ba yekolo ba bonda ekete. Tant batuni Jésus. Mais comment nous avons prié, cet esprit n'est pas parti. Yes, c'est bon. Mais il m'a boui. Et bien, on a jeûné et prière. Et la Bible le dit, jeûner et prier. C'est la Bible. Bateau, balinga jeûne était. Parce que je vais te dire une chose. Et c'est la bateau, c'est la faiblesse moroboye à côté de ma santé. Au là, le banabat que non, ils ont faiblesse nanga. Mais on a faire prouver na bat que non, mais la masangeza m'a bêté. Parce que la faiblesse na y. Ce qu'on croit au jeûne le bana bat non na quoi jeûner mais jeûne eza interdité wazan makasa jeûne sala nini a jeûner donc jeûne na bon de là eza iloko moko ezokene de père c'est très important donc c'est important na moto a prier à sala jeûne important na moto jeûner parce que tant au jeûnaka mais le but aux allez ko mortifier nzoto na yo ezo m'appelle ba désir musu akata nzoto na yo yo moto côté jeûne 5 jours 6 jours aux ana pour ça vraiment aux ana makasa ke na mosi na 5 jours 6 jours bondeli ils va posa musu ezo kufa kati na yo ils va posa musu ezo boma kati na yo donc ça dit que tant au jenaka et bomaka ba désir musu eza ya nzambe te pe ememaka mutu na niveau moko supérieur na kati na Bible tala ba Daniel ba jenaka hein
so autant na bi bomona bato ba jeune est belé l'accord pastoral à Congo yozanani c'est-à-dire président de combien d'années président Abino ba pasteur na Congo vous pas président Abino président de l'église nous avons au conseil c'est pasteur Godin Poy président ba pasteur na tuna Godin Poy il va passer dans l'église au Congo bon na Congo pour le moment au hasard officiellement c'est le pasteur Dodo il y a des présidents ok alors mais quand on connaît ça biso sikoyo mankiona miracle to mankiona donc miracle les alliés mankiona peut aller donc mankiona peut aller mankiona les alliés il y a des gens qui le font mais comment bateau basala kango basa bateau yo balinga ko laksana bateau ke bango bateau sala miracle je comprends ngai na sana doit sala mankiona te pona nini poso ba yelinga mutu na sambeli pona mutu abikite na kozana culpabilité te pona te ko lobana bato te kenga mona bikisaka nzambe nde mutu abikisaka mais mutu azo sala makiona azana posa alaxina batrie mutu abikisaka donc aluka mutu abondela pona ye baluba ke mutu ala zaki avec la moni mutu ala sani na abikisaka bato yango ba sala makiona balingi lokumu na bango me nzambe te mais moi je sais que nzambe abikisaka na bonda pona bato ba bikate na bonda pona ba avec muso pe ba monate mais il y a des gens pour que je priais avec la mona paralytique à tambola sourd ayoka miwe aloba lokumu ezonga epai na nzambe pesa na ba oba bonda pona bango ba bikate yeso lobi boko bonda pona ba beli bako bika quand ye mutabi comment ye mutabi mais essentiel pona na bondeli voilà pourquoi bato bazo salama ki ona wana basa na confiance en nzambe te basa na confiance en bango moko te pe ba benga ma epa na nzambe te voilà pourquoi il faut asala na makasi na yemoko po bato be kenda masala la kai mais tout en a besoin à moi précision par rapport à makambo lobiawa manque on existe et miracle peut exister c'est bien mais comment mutu avant d'ici vraiment bandimi bato ya nzambe avant d'ici bango yé moko yebika osela nzambe te mais avant d'ici bato wana na kati église na ye awasala makiona sikoyo na makambo wana nayebi te nzambe nde mutu apermetaka bato wana bakweyaka bato wana sadi nzambe mutu apermete makiona na to ndenge bible lobi boye moto moko alamukaki na ntongo akende belanga na ye aloni bleu mais na butu kaka na elanga wana moko moto mosusu ye aloni ivre aloni matiti ya mabe quelque temps après moto na tini basali na ye bakende kotala bilanga ntango bakomi na bilanga bamoni ke ivre na bleu ezobota bayebisi maintenant tolonaki bleu tomoni ivre matiti mabe ebimi tolingi tokende topikola bleu wana topikola ivre wana totumango moto yesu ayebisi bango te botika yango ekola nyonso nzela moko na ntango basuka ntango ekobela tokolongola bleu wana tokotumango moto elanga oyo yesu azolobela eza église na kati na église ankolo basala malamu bazali basala mabe bazali yesu alobi tika bango bakende bokola suka nga mona yebi na kotia bameme na gauche na droite na kotia bantaba na gauche ça dit qu'aujourd'hui que vous le voudrez ou pas ata bosali ndenge nini ata molimo yango ekiti ndenge nini bafo bakozala te bakozala kaka mpona ntango yesu ye moko aza na kaka mokili bafo bazalaki te baporte ntango bazalaki babare jésus bazalaki te c'est-à-dire que c'est quelque chose de parce que batongo bango mo baye bangana bango grandeur ya mutu o azali aveuglé mutu a côté na monde à ténèbres mayela bon mutu azalaka te voilà pourquoi bato na omona ke mutu a comme na niveau wana abimana mwana na ye abimana na mama na ye abimana na bandeko na ye aliaka kaka asalaka boye alala na bangoma c'est-à-dire que mayela bon mutu kat na bango ezaka lisusu te Moulim oyanza mokamba bango ko éclairer bango azaka lisusu te et bien lui nzama tinda bango na perdition. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas quand vous voyez toutes ces choses. Bien le temps pour moi un scandale kokoma boka moite parce que c'est lié comme kaka.
Mais vous avez une réunion beaucoup dans la tribune de pasteur. Oui, tu écoutes Naka. Parce que le temps parce que bino be boyebi que non oyo azara faux. Tu beaucoup dans ce que bosolani. Bon, tant tu écoutes Naka, tu as sur la évolution de Nzambe. Mais yo bi gaza kata Nzambe. Oui, tu peux un conseil, mais il faut te aider dans la société. Donc tu t'es peine ba kaba conférence tala iloko boyeza kama be qui t'a moto. To le bago ezana mateur yoka. Ayoka. Soka yoki te. Nzama s'occupe na ye. Voilà. Pour notre aussi Sanabiso avenir mboka na biso lelo zo mona ondeni. Oui, avenir mboka aux amalam. Nous avons foi. Et aux amalam. Nous avons espoir qu'un jour le Congo est au téléma. Mboko bovane la France, batale ba pourquoi? La France où? Batale ba pourquoi na France où? Batale ba mpese na France où? Dilo ba kuma okima mpese mo so moni pesa kimi, mais na mboko baliango. Ba pourquoi banda ko baliango na mboko. Mais etongamba. La histoire ba mboko belé. Et les kana ba situation moko Israël na tangwa kala. Parce comment ki ba ko molia na bana. Bien le beaucoup ça les quel me na ban les mois oyo comme tout le monde so bomi moana na ya bombi moana na ye alinga donc biso comme une niveau ko to les banate mais ba so le ba abima na situation wana pour te dire que un jour Congo peut akobima mais to sambela Nzambe apesa biso bakonzi apesa biso bato ba ko kamamboka bazana motema ya kolinga mboka bazana motema ya kolobaki naza serviteur naye pona sala ke mboka na biso ke liboso bazali prêt ya se sacrifier même bango moko ba banga ba konja ba France te ba États-Unis te unité bazali prêt à se livrer bango moko c'est très important mais autant plus que tu ka ba larbin autant ba esclave ya mindele to bi ko beta de kofina mesa te to zo lenga liboso na bango Afrique et hôtel matin voilà pourquoi je suis en train d'admirer ma kamboleke na Mali. Les Maliens, ce sont des hommes. Ils ont dit aux Français, vous partez. Votre ambassade, votre armée, tout ce que vous avez, vous partez. Sur les relations diplomatiques, tout cas, si un jour, le pays africain arrivait à de telles décisions, ma Kamabela va changer dans le 3 jours, il y a campagne. Mes amis, et puis message de vos amis. Thème ya campagne nangai autosa na stade prions pour le Congo et na kata osambela pour na Congo trop bon pour na bato basa maladie où nous disons le temps de miracle n'est pas encore passé parce que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement tabe comme le quitter ici na bato basa maladie ici na bato basa ba problème habiter à quel sens c'est voué mais nous avons na makoki ya oya na secours ya mutu wana ya kobikisa ya kokangola ya kosunga ye ya kokausama ya misu na ye dans la campagne wana tokobondela mpona mboka nzambe atya kimia atya bomoko surtout na période tozokota ya baélection ekozala o ekozala te ezalaka mobulu mingi bato bakufaka ba confrontation ezalaka ya ndenge na ndenge to bondela pour la kimia que nyonso eleka na kati na kimia peuple ezala parce que na kati ya mabulu nyonso ezala na mboka ceux qui payent le prix c'est le petit peuple moto afuta la prix warani d'où to sambela pour na mboka voilà je pense que ma thème est belé to développer le thème central de la prière pour le Congo. Retour à quand? Besoin à quand? Dans une semaine. Ok. Le basou les années pour aussi ça ne peut pas se le Bayasuka, nous allons remercier Bande Kunyoso, Oyo, Balandi Biso. L'habité congolais, toujours culture, il y a un finga dans Bogani. Toujours en Ouapi. On est tombé trop bas. Il y a des gens qui pensent que tant que finga, pour naïe, c'est le coup. Mais c'est ridicule. Les Congolais que nous sommes, nous sommes capables de relater Kazaka Mboula na yote. Le pays de Kamundeng, nous avons appelé Lati au Vino Mobimba. Pourquoi? Parce que les Congolais ont réfléchi à la tête. Nous avons un train,
moto balobi bakangi Papi Gene na train azoviole mwana mwasi na kati ya train. Moto akotuna te, mais Papi Gene c'est un homme responsable na kati ya train bato bazali est-ce qu'azwi liboma obe likambo nini ekomeli mpo asala eloko ya ndenge wana. Me bato bakondima bakosala yango mpe bemission, bato bakondima bakosala bemission ebele. C'est notre culture aujourd'hui. Tolingi to s'écarter na nzela ya vérité, tokela nzela oyo. Nous ne faisons pas d'analyse. Que les camoza bonna sala analyse na réfléchir. Est-ce que les camo balobi na ngai eza solo te. Et kosa me kosa est-ce que je peux ou quelle est la source, parce qu'un journaliste azali pour nous information au traiter ngo pe ko diffuser ngo. Mais et bino bato ba médias sociaux bon nous information te pe ko traiter ngo te bo ka ko diffuser. Vous comprenez? Et puis au nobel de kamuya mutu wana on dirait au yebi bien bola la gana e bozaka na ye peut-être beaucoup temps na bino pété. Moi de tout ça l'émission na yo au mona na ba commentaire bakamo bato ko ya ko finga ya ko ba ce qui mutalandi pena o mutu evanda rarement mutu aloba a passer le bien quand même à côté wana critiquement positif non il n'y en a pas. Les gens diront des choses mais qui n'existent même pas sans que bayiba l'installer émission moko boyina ota ko sala dernièrement bato finga wana kizamina écoute azaka député aboya ba bakse ba fonctionnaire mbongo na monde pena ke congolais toza penza zoba parce que parlement moko te na mokili hein o tunaka nana lingi ba baksa salaire ba policier bo tombol maboko nana lingi ba baksa salaire ba médecin bo tombol maboko nana lingi ba mettre salaire ba enseignant tombol maboko eza la kate. Mais vous verrez quand ils disent ah bah tu n'as pas baksa fonctionnaire mbongo parce qu'ils amènent à boire ba baksa fonctionnaire mbongo. Donc, tu vois culture. Vous avez fiction à Cambébélé. Hein? Mais non, je te dis, quand tu es un leader, quand tu es un pionnier, il faut accepter tous les coups. Ce n'est qu'après 10 ans, 20 ans, qu'il y a un côté politique. Passer dans le côté politique, les gens vont passer dans la politique. Les gens vont passer dans le côté belé, va quitter. Va passer dans la candidature. Et belé, va quitter. Autant tous les poteaux, qui examinent la côté politique, et belé, va quitter la candidature. Beaucoup de pasteurs sont des ministres, sont des députés. Donc, aigle. Bon, moi, je leur dis que avant. Tant que la banni d'école. Moi, pasteur Mbimba, à la bécole, comme commerçant, à qui on s'est la bécole, les gens, combien de pasteurs dans la bécole? Combien de gens qui disent aujourd'hui, ah, parce qu'ils aiment la salaire bien de bécole. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses, autant aux leaders, au Monaka, 10 ans avant, même 20 ans avant ma camarade, pour dire que ce n'est pas ça. Je demande à tous les Congolais de prier pour nous, de nous aider. S'il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs aussi. S'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes aussi. Beaucoup il y a des parce que faux bazali, faux dollars ezali, faux euros ezali. Il y a des euros na dollars alors pour dire que pas sembler pour nabiso, pas sembler pour nanga na campagne monnaie dans zanango, je voudrais remonter. C'est une fierté quand même. Tout le monde va campagne batoda ça va bon qui va venir. Non mais ngate monnaie ça nga déjà bien. Voilà. Tout le monde va venir, la campagne, mais si aujourd'hui il suscite parmi nous les gens qui peuvent relever les défis, il y a la campagne à niveau. Et ça m'a dit, donc nous sommes là une fierté pour le pays, partout où les cas, drapeau à Congo, ah c'est un Congolais qui prêche, ah Dieu utilise ces Congolais, c'est une fierté pour nous. Pourquoi nous devons tomber toujours dans la pomme? De l'eau, on a landu, écoute-moi, extrêmement beau combattant, moi, lancé. Bakizamine, Bazali, il faut donner la collabo. Bino la nabiso ba collabo, ba vrai collabo, ils ont bino ba combattant, ba collabo, ils ont bino bata diaspora, ba yeko mamboka bato zo beta chocolat kuna na gouvernement. Ils ont bino bata diaspora. Et bato na ba yaka boliaka na bango. Bato ba yaka batambola na bango. Pour les bomboner le ba pastel le cola ba papier à toilette. Donc ba collabo, ils ont ba diaspora. Bah on va tenir qu'on a le gouvernement va dans diaspora te. Le conseil des présidents ba ministre va dans diaspora te. Bato ba tenir ba société qu'on va dans diaspora te. Bato ba tourner 350 000 150 millions va dans diaspora te. Mais bato ba yaka pona bo menace ga bango te. Et nous les pauvres citoyens to vani na biso to teli lo bananzambe so mondi ma pesi ga mbonga teki makala ta 50 francs na meli coca bin bolimbo mone la biso ba collabo ya nini.
Vous exagérez les choses. Hein? Et vous avez le ça. Et quand tu dis qu'ils amènent, bon, on a un la présidence. Hein? Bon, on a un poste donc je voudrais que tous à la claire dans que chacun puisse s'occuper de ce qu'il est en train de faire. Ceux qui collaborent sur le bilan de Batapoto, donc on peut savoir que Batapoto va être chassé. Parce que Batapoto, bomber le bison, mboka penda, côté bison na katali boulou, zabino banapoto. Hein? Quand le gouvernement est fatigué, le ministre, banapoto va combien? Tant le conseiller, le président, c'est 900 conseillers, banapoto va combien? Bote na entreprise, banapoto va combien? Voilà. Ok, voilà. Donc, merci, évangéliste. Hein? Merci, na passage nayo. Je crois que la campagne peut tout ça de photos là. Non, c'est la même chose là. C'est le plus grand événement qui va se faire cette année. Voilà, tout ça les photos là. Voilà, merci na bilonyo sobandeko bolandi biso ndenge évangéliste autolo bawa. Mogo boyepe moi soni. Yo bete évangéliste kizamina kibila po sali nini. Yo beta yepo na nini. Bato kobeta bayaka. Bato bina fazo bina mwete lumbe bayali. Bayaka. Mais alors yepe asali makamune pe akuta pe na bato ba filmer pe eleki nango pe. Kaka mutanga ni boyo beta. Après so beti impact ke una nchasa ya nini? Après ça ni. Tout bimala makambo yo to ke na réalité. Pour réalité. Pourquoi to ki ma réalité? Tout qui ma réalité, tout qui est face à la réalité. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolo Belavie officielle. Makama mon photo le bas, makama B photo dénoncer yango. Merci beaucoup. Allez, Tolo Belavie. Merci. Aïe! Elenge mobali, elenge mwasi, papa maman, yo motozali na problème ya taille, ya po, pe ya suki, tala esika oyo, solution efandi, yango oyo, toza wa taille, chez maman Nicole Malonga, oyo, aza ko traiter bato na produit naturel, lokola pona basi, ezali na pomade, toza wa taille, ezwa pona kovimbisa, ba fesse ezala kitoko, pe elengi na komona, soki ozali na mabele mikie, to pe mabele kwe koma lokola chaussette, yeba ke na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi. Toza wa taille, tozali pe na huile pona ba tampon. Tonduta, tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso. Tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo plat pe osepeli na yango. Suki ya motu esesila yo, tala kisi oyo ekoyo kosunga yo suki ebota na motu yango oyo. Tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe na toza wa taille. Tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama. Oh pona bana mibali tobosani éjaculation précoce, hémorroïde, impuissance sexuelle, peni mokie na toza wa taille ekozonga monene. Toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto. Yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko o abombaka po na ye moko. Soki olingi osomba produit ya toza wa taille kokende na yo kosomba na boutique ata moko te, benga kaka mama Nicole Malonga mwasi nzambe la patrona suka filma ba traitement na ba numéro ya téléphone oyo +33 6 05 50 23 18 topena +33 7 51 11 09 75. Yabiso esalemaka na maboko te, esalemaka nde na ba machine. Toza wa taille c'est naturel o. Wilimbala Amboya ebale buji na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal Kimbinza. Lelo yokeyo André Nsumu. Lelo yokeyo chérie ya mama adenani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko seko nabondelaki makasi aspe ya mama Mat Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe
nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama e China Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. nani alula yo te o Germain Mampuya. nani alula yo te o na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama e Ambro Jenny Dikengele, Eléma la Légion de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama e Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mouzinga de Francfort, Alexis Mosé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe mokonzi o epai akendanga ya wama wana motema nzambe o mokili ya nzambe makambo maleki o mokili ya nzambe makambo Professeur Augusto de Jena, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo, ngambo nini nga na mema moto nini nga na boma o eki ya romarike yo astre moto nini nga na boma o ngambo nini nga na mema eki ya romarike fami ya mamonikie